Bonjour. Mbote mingi na bina nesu tuba bolinga maman il est à Nitu na pesi bino ba mbote ba ebwe ma vipi moko bazima est-ce que vous allez bien? Bote ba deko nanga boza bien. Na lo ba toujours ke kolala kola mkeza habitude te to atongo hein bomoni nana ne. Mo ala soko ngo. Ndia. Bon ça tamtu ana na Dubai. Voilà. Toi na kati ya mboka na biso Congo. Kolala kolamka eza habitude te bande konena ba toujours ke soki nzamba peso pe mabomo il faut koyeba kokumisa nzambe kopesa nzambe merci po ope batiki biso mko lelo. To leki bango lelo moko te zanga nzamba sepeli azobana na ye. Ba mususu ba botami lelo na ba toujours reconnaissance opesa ka nzambe merci ya onde eleki nyonso. Voilà. Nala baka toujours soza mutakanda kotala ngate po sepano na ngate. Soko moko za mutakanda kotala ngate po sepana ngate. Na pesi merci ming na batu nyonso to balinga mama ile ya Nitu. Ba nyonso to ba sepana mama ile ya Nitu. Bino ba partager ba émission mama ile ya Nitu. Voilà pourquoi na bien rabino ma famille du cœur. Na ebisi bino bande ko mokileza ya kobeba. Mokileza ya kobeba. Zuwa oyo ezala mokili ya lelo bande ko koyeba te. Ba ene na kati ya mitema ya batu bande ko koyeba te. Awa na ebisi bino biso to mona ka tanto zaka na poto kuna. Tolba kakao na poto ndengeza wana batu bazabita mabe baselenga boye na musala balukelenga mabe bande ko c'est partout même awa na nini na mboka ya biso Congo awa makambo na même awa eza ko régner makasi o rappelle que eza ko régner lisolo na opesa bino papa boy honorable ouais bien comme ça ngala na lukunga kuna mama to mais yo no mona lukunga mais pas ko pesa kwa ya mama to mama ko malambai nini na lukunga te papa ya ko pesa pona lukunga wewe ya papa ko pesa pona lukunga ba mama de ba lobela ka papa so mama zo loba na yete ba mama de ba la maman toka lambai na ebisi bino mwana moko jeune femme moko en tout cas ayebisi nga lobi mama na musala nakomi kolemba nga alobi nini abi mama ezala mama moko boye abande kosala na société wana oyo jeune fille wana azali mama na sakoli mama na sako mukolo mama wana alukaka musala basala nini bapesa mwana mais mwana ko tana ba compétence te jeune fille abatu oyo akotisi CV bazuye na musala etumba na ngwaka tozoke tosola bon moni tango toza tango tina na kisasa ngape na sani na bimi kande bino bola muki tango boke musala ngai pe wana tozo pusana malé Maman na lobike yela kola ume na kati ya société lokola bazolo la poste na bacha mwana mais mwana na ba compétence te kola mwana na ba compétence te mwana o jeune fille o tango zina yemu sala na ko banda wa mwana ema kaninga il veut ça au bureau ya église ya Philadelphie ouais bureau Philadelphie ngoyo Avana tamo boy. Apa pantalon ya otoboka. Otoboka te. La vendre l'est te que na kapa. Elle te déjeuner te hein. C'est ça. Donc, toi on passer Roland Dalo hein. Moi no ya moi ça lobby maman komi ko sala guerre na ndenge moko. Guerre na ndenge moko ya kosakana te. Abani ko kende côté la ba mufiti et pas ba tout passer un peu supérieur moi on va le là abani ko côté la ba mufiti pas ba tout passer un peu supérieur basa nini ba longolé na musala le cœur de l'homme botala motema ya moto botala mitema ya batu batu bazamba na ebité phénomène motema mabe oyo et comme le kola nazo comprendre te batu bakomi na mitema mabe moko na mokili ya lelo na ndinga osakana te jalousie eza na kati ya mitema ya batu na ndinga kosakana te yango na mokili ya lelo oyo bandeko nanga yebe pa wapi ozotia lokolo yeba nani okoki kolia na ye yeba nani okoki komela na ye bandeko motu mosusu malamu azaka mosika kobende pembeni na yo te
okomona mutu mususu atozalaka bien aza gentil ntango obende pembeni na yo aye konuire yo na barelation na yo akomi kolinga koyeba ye ayebanaka na bato ndenge nini ye azwaka mosala ndenge nini ndenge nini azwi mosala wana ndenge nini akomi boye motema keto motema ekomi kobuyone motema ekomi kaka kudu bato mosusu na vie azolinga okufa lelo lobi mosika bato mosusu aza alali azolukelo kaka mabe ye ntango azosambela bakaka akufa ndenge aza wana akufa amona nini nakotika te akufa kaka akufa ndenge aza wana akufa nzoka nde nzambe ntango apesaka motu bomoi nde ayeba ntango alongolaki na mokili bato mosusu baza alingi yo kufa lelo lobi mosika il faut kokeba barelation mosusu eza barelation te bandeko na nga barelation soya barelation te aya na barelation toxique oboyi mpenza ke moto oyo ngai na réfléchir na décider ke tozala na biso na amitié te oka mpe motu mosusu abi nakotingama yo moto atingami yo lokola sozo lokola suki ya motu mpo moni suki ya motu ata bokati esaka nini ebota suki ya motu atokati yango esaka nini ebotaka kaka bato mosusu baza bongo ongo mpenza moto atingami yo olobi nalingi na ngai te nalingi tosololaka te ata tokutana na nzela tolekana nakufeli koya te okufeli mpe na koya te mais motu mosusu mpo accepter décision na yo mama e problème totongo bongo babalaki classe place wana ya koma nga mpe nakokoma yango kaka mosala yaka ya zwi nga mpe nakosala effort nakozwa kaka mosala mais okozwa na yo mais bacompétence lokola mama oyo azwi nikola mwana bato est ce que oza na compétence ya kosala mosala compétence ezali esika wana yo ozoluka ya koma kuna ndenge nini nga mpe na kosala effort na koma kuna est ce que oza na bacompétence compétence oza nango est ce que tu sais parler devant les gens est ce que tu sais parler devant les gens importants oyi kosa na kati ya bakonzi na basoza mutakanda kotalaka te mpo osepana na nga te omwende osiliki napesi okande osisango ere nzambe atiaka motu na mokili ko nzambe asa bongisa vi ya motu na motu a motu mosusu partout eza akende kokoko oui entré motu mosusu okokendoki oteke kokoko wana nani zonga après yaka lisite il faut kotika motema mabe moto na ntango na ye faut kotika motema mabe efutaka te motema mabe ce n'est pas bien kozala na konyonga moko boye na kati ya motema konyonga moko boye ce n'est pas bien ya malamu te surtout soki mbula eza ekei so moto osoleki 60 ozolala anave na mopanzi so moto osoleki 60 eza baage oyo elinga su konyonga te eza baage moko avant olala osambeli olamuki osambeli olali na kimia olamuki na kimia omona bato mosusu na butu baninga balali me baza komedite kaka mabe mpona baninga bato balali momo ye azomedite kaka mabe ye akomona eloko te mpo oza nzambe te bible elobi kotuta tolo te akomona ye nakolakisa ye okolakisa na yo moto eloko te mpo oza na yo nzambe te omona olali elongi na ntongo kaka otuni akufi nano te akufi te aza en bonne santé très bonne mine aza bien pourquoi parce que moto abatelaka azala nde nzambe nde abatelaka moi ntango ebimaka boyima mpona bato nyonso nzambe aponaka te ke moi ebima mpona baoyo to eboya kobima kote oyo te nzambe azalaka bongo te ata na mboko ezalaka na sécheresse makasi omona mpe nzambe anokisa mpe kaka mbula motema mabe ce n'est pas bon motema koyina motema ya koyina moto asali yo mpe eloko te oyine kaka bokabola mpe mobali te moyini motu loko soki eloko nini sikoyo bien yango eza ke bato ya mokili ntango bazomona
bongo muto mona nini ayina ka muto po muto sana e bonga ka teke muto aza nyongo na pona nini ayina ka muto oyo nzoka yo moko zo mikangela banzela de gauche à droite par rapport à nini par rapport à comportement maman on a société place à sala ka ba nyso basani babaya e ba kama ka soka be bien faire kota retraite mukoni soka ka ye kaka société mo basani babaya ye akolongwa akokenda kotika ngala sike mama vanda akolongwa okotika la na société wana bon otongo etani na mboka Congo we biso to tambola librement na Kinshasa librement maman ko ça bien on va vite tambola maman oui akem sala akem sala numéro 20 toujours. Ngapa yake msala. Yo la lipongiti. Ngasko la ke msala comme na ke msala. Numéro 20 toujours. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki. Tatanzali kalsaku muna. Zamba bénisse. Then bye, bye.